kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. Shalom, peuple de Dieu, mbote na bino bisika nyonso bozwami topesi bino mbote. Et lelo totonisami na esengo mingi parce que toza compté parmi bato na bomoi. En tout cas, grâce à Nzambe localisé biso lisusu moko na lelo et totonisami na esengo mingi pe topesi na bino matondo mingi pona confiance obozaka nango na chaîne na bino bolingaka mingi, chaîne o bopesa mitema na bino. En tout cas topesi bino merci pe bo continuer pour continuer nango toujours na alire wana bozaka nango pe bo s'abonner massivement kosuka kaka na kotala te mais s'abonner massivement pour que orataka eloko te. En tout cas partageaka pe aimer commenter kozala malamu mingi oyo eza chaîne chrétienne. En tout cas soko partage yango ekozala malamu mingi et ekolakisa susu comment est-ce que confiance bozalaka nango na chaîne na bino. Et pourquoi pas napesa merci na bandeko nyonso bazalaka fidèle bazalaka toujours wana mpona kolanda biso na bokebi nyonso topesi na bango mpe matondo mingi. Oui, en tout cas lelo topusa liboso na bino susu toye kolobela sujet moko oyo makambo ezosala biso mpasi kotala ete na mboka na biso makambo ya kuluna. En tout cas ekomi makasi susu koleka eye lisusu makasi, donc comme pas possible tozoyeba te soki eza nini bazokanga bango bazoboma bango mais bazoyoka te ezopesa leson te, le contraire ezoya lisusu pure ezoya lisusu makasi. En tout cas yango tokolobela moko na lelo et tosengi na yo opartager, oaimer, commenter, s'abonner massivement ekozala malamu mingi, surtout bacommentaire na yo mpe kosala malamu mingi na mpona makambo oyo tozobikela na mboka na biso. Oui, en tout cas makambo ya bana oyo bakuluna ezosala biso mpasi mingi bato baza su na kimia te. ozwa mo ozwi mwa maison esika moko ozoteka oza bien ozoteka no na kimia nyonso mais bakoya kotia misu bakanti peut-être oganyaka bamillion ozwaka bamillion. Le contraire makambo ozosala bango mpe baza capable ya kosala yango mais bazokoka te, bazoya toujours epa baninga mpona kobebisa mpona koboma. En tout cas makambo ezosala mpasi mingi. Dernièrement en tout cas nalekaki namonaki susu namonaki image moko atuki esala yanga mpasi mingi kotala ete kuluna akati mutu loboko en plus mpe mutu yango ayaki kosala intervention mpona mutu mosusu nde bakati ye loboko. En tout cas makambo voir même basambisaki yango en plein air Constant Mutamba mpe azalaki avocat bazalaki mais ezosala mpasi kotala mpe justice ezodéfendre une partie ya justice baavocat bazodéfendre ka ya mutu akati mutu loboko aza kuluna mpe kote misusu ezokotela mutu oyo bakati liboko. makambo wana esali biso mpasi mingi kotala ete makambo abosiki bato mpe bakomi na bango bakonzi bakomi na bango koautorize yango parce que mutu asali mabe me bozokotela ye kaka emonani vraiment bato baza batémoin baza babande koloba ke oui biso moko tomonaki événement te ezoleka comment est-ce que bakati mutu loboko mais ya une partie oyo ezokotela mpe kuluna wana. En tout cas makambo ezosala mpasi mingi na mboka na biso bato basu na kimia te ekomi ozotambola na yo mais fo ozala na bokebi sino te baya kokanga yo. Dernièrement nabimi na nzela na mati na moto mona moto naoswa na telefone mona moto wana yebisinga tantine awa quartier oyo toza en tout cas telefone boye pa moyen zwa telefone tia na sac sino te baya kobotolo boye natali nga bina moi makasi boye mpe bakoma kotambola yebisinga mais oui atuki esali mpasi mingi to ya kuluna ekomi makasi. Tozomituna est-ce que l'état azomona to azomona te, soki l'état azomona mais makambo nyonso elingi kosila tomonaki kutu Constant Mutamba en tout cas amikaki un peu kotia opération ndobo nde babandaki kokanga bango koboma soki bakangi yo en tout cas okobika te fo baboma yo même
Néanmoins, par contre, makambo ezotika te ezocontinue kaka. En tout cas, ça li passe mingi. Oui, avant tout kota vraiment na mozindo ya sujet na biso moko alelo pona makamba bakulu na oyo tolanda na video oyo elongo na bino comme ça tokoya tolobela yango mpe susu na molai na yango tolanda. Certains malhonnêtes voulaient profiter de cette opération pour nous salir. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, avec le travail que nous faisons pour la République, nous sommes victimes de beaucoup de lynchage médiatique, des campagnes de diabolisation, de campagnes de déstabilisation, de dénigrement, de désinformation, de manipulation de l'opinion. Tantôt le ministre a détourné 100 millions, je ne sais pas si on peut détourner 100 millions, tantôt le ministre a détourné 39 millions, tantôt 200 millions, tantôt on me dit qu'il détourne l'argent des cartes, des permis des cultes. Bref, on multiplie tous ces subterfuges
pour s'attaquer au travail bien fait que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est pourquoi, pour casser toutes ces campagnes de désinformation qui tendent à nous décourager, l'idée c'est de nous faire reculer. L'idée c'est de nous atteindre psychologiquement. Et nous connaissons leur jeu. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas nous résigner. On sait bien qu'au Congo, lorsque vous parlez détournement, en fait, ça suscite de l'émoi populaire, de l'émotion. Hey, Aïbimbongo. J'avais même vu après le lancement de cette opération, non, le ministre Moutamba à la recherche de l'argent. J'ai donné injonction pour que, à partir de demain, on va maintenant commencer à arrêter tous ces propagateurs de faux bruits. Tu dis que tel a détourné l'argent, ben, il faut venir prouver ça. Tu ne démontres pas, je t'envoie à Nginga. Je t'envoie à Boulou, à Louzoum. Ça va discipliner les gens. Parce qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller. Oui, je suis sûre qu'en tout cas, lundi, on a beaucoup de choses. Bomoni commence que bomoni vidéo, bomoni image, na maison, na shop la lumière. Comment est-ce que Moutou a qui menacé? Bomoni tale bela population, on a boutou et bela population d'engwana. Ba côté li Moutou, bomoni ba makila, comment est-ce que en tout cas, on a toujours information exacte, mais ceux qui toujours information exacte, bino mo boyebi ka so muta kufi en tout cas pour na respecter corps ya mutu, jamais ba ko ça la tapage tout ça. Bomoni comment est-ce que makila et sopani tout ça na ebela population batuzana. Kota la pe shop en tout cas ezaka mutazo débrier na ye pour kazange lo côté et sungaye. Mais bana oyo bakuluno bazokata bato bakoteli pe bakati bomoni comment est-ce que makila ndenge sopani wana makambo ezosala biso pasi pe tomoni ata tomoni na monde tozalaki wana tomoni na video totali na bino tomoni ata autorité moko te sika wana non tozomituna est-ce que makambo boye leta azomona to azomona te soki peut-être méthode oyo batielaki bango esimbi te makambo ya opération ndo boane simbité bazoyoka te faut ko changer méthode mususu pour que makambo oyo esila pour population zwa kimia parce que l'état est censé ya ko protéger population pe na biloko na ye mais tala ndesi makambo bo population za protéger te nyonso mabe mutu aza na maison na ye ti bakoteli baye kosala babiloko ya ndenge wana en tout cas eza pasi mingi kotala pe na baconjoncture ya mboka boye moto asali moloko ase débrayer pour que azanga ata nefiske eloko te mais tomoni commerce que bana oyo bazokata bato baye epuis baokata bato na somo eza te bazokata bato makambo ezosala pasi mingi esala pasi mingi kotala ete ata kutu misala eza te na mboka po raison misusu bazwaka yango wana misala eza te na mboka misala eza te nga na omituna bo bato bazwa kose débrier bato moto oyo bango bakoteli est-ce que asalaka na entreprise mais aza na mo eloko ne wana asala mais bakoteli ye boni bango mpe bakoki kosala bongo tozomona bajeune garçon ebele aza kose débrier ateka asala eloko boye pour que azanga eloko te mais bino bomoni misala eza te mosala malamu bozwi yango wana kokata bato en tout cas eza pasi mingi misusu mpe ezalaka mona bakangi na bango me batiki atako batiki yo bongo mais jugement nzambe mpe ezali nzambe azomona yo en tout cas okozala na kimia te liboso ya nzambe okozala na kimia te pourquoi kosala babiloko ya ndenge wana na miso ya nzambe en tout cas eza malamu te miso ya nzambe eza likolo na bino bato bosintegre na misala wana ya kobotola biloko ya bato ya koboma ya kosala bato mabe nzambe azomona nzambe azotikela yo temps pour que obongwana nzambe azotikela bino temps pour que bochanger et soki bochanger te c'est alors que kanda nzambe eyaka en tout cas makambo ezosala pasi mingi tosengi vraiment l'état atia mis na oyo etali makambo ya kulu na oyo phénomène kulu na oyo
po ezosala mpasi mingi ndeti boye ezosala vraiment mpasi na image oyo totali en tout cas esali mpasi mingi esali vraiment mpasi mingi koleka oui yango ezalaki moko ya baanalyse na biso moko na lelo avant tochite napesi na bino merci bino bato bolandi biso nasengi na bino en tout cas bosuka kaka na kolanda te mais bosabone bopartage yango bokommente boaime partage yango na WhatsApp, Facebook, TikTok. En tout cas, kozala malamu mingi. Pourquoi na TikTok opartageaka kaka ba photo obalansaka kaka ya yo soko tie pe oyo kozala malamu mingi za maloba na nzambe surtout que eza chaîne chrétienne eza wana mpona koédifier peuple de Dieu soko balanse yango en tout cas ekozala malamu mingi. Oui, merci beaucoup mpona yango. Voilà tokomi na suka ya analyse na biso moko lelo ezalaki bongo ndeko na bino bolingaka mingi en tout cas biso pe tolingaka bino mingi et soki nzambe azongi te tokokutana susu à très bientôt. Kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama.